Breaking news en direct ya Mongalema, ba Sangwa Congo, na banda kuna bino ezabongo spécialité ya Proverbe 30-30, le pasteur de la diaspora. Alors le lot toye les sous Bobo Messeniko, Pesabino ba Sangwa Congo, vous allez bon en direct ya Sentinel TV, et vous allez bon en direct ya Softkins TV, émettant sur internet na Canada. Ba sango ya Congo o izali spécialité na biso bambote esengo esika nyonso bozali parce que nkolo azwi contrôle ya mboka Congo. Kabila akobriguer lisusu troisième mandat te esuki mpona ye esili wana, mais ezosenga na biso bacongolais to ede ye po akende parce que azolinga kosala neti asakana na biso atourne na biso asimisa biso touche, mais toza na ye mayele. Vraie raison ya visite ya Ban Ki-moon ezalaki comment mindele na Congo, comment mindele bakoki ko investir na Congo pour ba pays tout ya le reste du monde exploiter richesse ya Congo, be kata Congo et kwesa Congo. Donc vraie histoire en wana pe Rwanda est comme une plaque tournante ya côté ka ba matière première ya Congo. Alors ezali eloko oyo bakindela ki réunion kuna. Alors eloko so okamwa Ban Ki-moon alobi alingi dialogue selon le respect à constitution, mais akimi ko organiser to ko nommer mutu oyo a ko chapeauter dialogue wana, c'est-à-dire congolais fongola miso to bengana batu o na mboka ngonga ngo nzamba pesi biso bango po en tout cas balinga te futo bengana bango na mboka. Kabila azokotisa bandeko na ye ya ba Rwandais ko kotisa bango kolatisa bango ba tenue armée congolaise pour ba zwa déjà ba mabele na biso po na boule na ye aza ko préparer KO batu ba kufa makile tanga, mais na kombo na Yesu Kristo aza nzambe mokili na likolo na nse o alataki nzoto ya moto ayaki pona ko sauver mokili tolobi ekosalama te pe ma solo oyo makambu oyo ba mabila Kabila ba minduki bakotisaki yango makambu nyonso tu ekozongela bango to salela bango retour à l'expéditeur. Olive Lembe la Jezabel ayiba bandaku ebele o ba mobutisi batonga na sud Kivu. Lelo ba dossier wana ezali connu de tout le monde. Sorry, kendeko oyo ya congolaise o aza Jezabel azo cohabiter pe ko collaborer na ba Rwandais pe calamité ba rolekisa ye parce que aza déjà na système calamité otika biso. Donc ayiba bandaku ebele ou atiki pour la bande konaye mais bandako wana eza bandako ba congolais. Un jour alinga te to ko récupérer ka bandako et kozonga na ba kolo nango. Alors Bible les autres sabiso que na 50e anniversaire esclave tout a komaka libre. Or na 2010 to partager ki na ser na somo waza na France lobby a bomba ki na tanga kombo na ye. Albi pasteur sozoye bango que 50e anniversaire Bible zoloba na Lévitique zoba ke esclave ba comme libre. Or que Congo et kokisaki 50e anniversaire en 2010. Alors erreur Jezabel Olive Lemba Salaki a organisé ka prière moko monene na Congo to bondela pona Congo. Yé lokola saki première dame na autorité saki na Congo lokola mwasi ya chef de l'état ayi ko bondela pona Congo nzoka kanisa ka zo sakana nzambe okaki prière wana pe à partir ya mokolo wana nzambe ayi ko kata ba alliance nyonso o Mobutu asalaka na nsele o Mobutu asalaki na prima kuria o nyonso to asalaki nzambe atinda ba ange po baya ko libérer Congo. Alors nzambe abanda ko sala depuis 2010 biso ba congolais nde toza na retard et sengeli sikoyo bato baza spirituel ba continuer masolo wana ekozala mawa mingi ekozala pe esengo mingi ba congolais ba continuer ko progresser malgré la plupart des pasteurs ya église des réveils soi-disant église des réveils ba sombi bango na batu ya occupation. Yesu azomema biso na lumière. Sodome et Gomorre ezalaka kutu bien tala lelo makamni ezosala na Congo. Tala lelo makamni ezosala na monde. Mariage ya basi na basi mibali na mibali koleka kutu Sodome et Gomorre. Alors ba prophétie nyonso oyo Daniel alobaka oyo ekomama na livre ya ba prophète ezosalama dernier voyage ya pape aux États-Unis akendeki ko exposer ko implanter
satanisme nyonso tu wana toyebi yango. Alors tokozongela dossier o na sima malumalu akufa te liwa na ye ekote ya bakolabo parce que biso na Congo tozolela plus de 20 millions de morts, toza na tina ya kosekate ou bien kosepela liwa na ye eza non événement parce que c'est un collabo, un civique qui doit récolter ce qu'il a semé. Donc makam toloba ke za bongo na Congo tozolela lelo plus de 20 millions de morts o etika liwa neza nango problème na sauté. Clinton azana Bill Clinton azana sida dossier na ye yebani peut-être ekoki pe ko risquer que stopper campagne ya nchor ya mwasi na ye oyo po ba Clinton bangonde batu ba yaki ba soutenaki ba Rwandais po ba boma Congo po ba détruire Congo. Alors lelo ils a révélé na journal moko États-Unis ba révélé que Bill Clinton azana sida aza même na mwana moko ya noir oyo ya bomba ka ko reconnaître lelo ezali vraiment aussi de tout le monde peut-être que aider ba américain ba stopper Hillary Clinton na présidence parce que na selon constitution na bango so mutu na sida akoki ko postuler na présidence des États-Unis. Alors bango nde bakitisa Congo yango basala bongo. Kabila ordonne de brûler vif plus de 500 nande na Nyanzale dans les Rutshuru. Kabila a ordonné après ces ordres de brûler bango vif kuna côté Rutshuru mawa mingi. Et puis côté à Sénat il y a Congo bazo ça déjà des marches parce que bazo banga que naka ya vacances il y a présidence Kengo Adondo Azali deuxième personnalité tant que président Sénat a reçu pouvoir. Alors babani déjà ko signer 52 signatures déjà récoltées pour faire tomber les traîtres, les co-génocidaires rwandais Léon Lubit alias Léon Kengo. Donc alerte Kabila à latisa ba Rwandais tenu à RDC pe a déployer bango na kanya soki na kanya ngonda na mboka wana za ba information batindela kinga. Alors basango Congo tobaki la commission des affaires étrangères du Sénat américain et a qui organisé une séance de bonne gouvernance en Afrique centrale pour Kabila a koka ko gérer RDC malamute a comment ko gérer RDC ko la ferme ya kokonaye ye zoé na Jeannette bangonde bazwaka ba marché tout ya RDC par exemple kolia kolata basoda eza marché ya bango ba passeport eza marché na bango soki bango batozo sala ngote bazwaka ba cousin na bango ba Rwandais oyo ba pesa nationalité congolaise nanko ba gérer yango. Alors et comment la ferme familiale yango ba américain ba lobby il est temps de sauver le Congo. Kabila a fait entrer des armes de guerre à Kinshasa et à Lubumbashi. Tout le monde parce que les armes et les armes sont retour à l'expéditeur. Alors, ils ont Mawami. Mars, ils ont début à bras de fer entre les génocidaires rwandais Kabila et la jeunesse de Kinshasa. Kinoa déjà, Telemi, Sali, Lubi Kabila, Yebela, Kaiga, Ayebela, Mandesili. Rubé, c'est un génocidaire tout en RDC. Qui a tué et qui est plus dangereux Kabila, Tosilana est le plus tôt que possible, vous allez bien. Alors, Basango, il y a France, le président français, le président zambien, va lâcher officiellement Kabila, Paris, Machikutu et Lobeliango. Donc, tout ça, on a breaking news, Basango, il y a poussé à Congo, dans Banda Kunabino, où il y a proverbe 30-30, le passé de la diaspora, combattant Ayaka, Kolobelabino, Basango, Congo, P. Ayaka, Koyeb Sabino, Makambo Mboka. Donc, makambo pe à côté parce que église de réveil yango oyo tolobaki ete biso bana Congo esengeli to tellement esengeli to sala makasi parce que Congo eza mboka na biso et puis déjà aussi tokokisi 50e anniversaire, c'est-à-dire esclavagisme nyonso tout il faut ici la photo zo na liberté mais so rezo umela ezali parce que ba pasteur ba teki mboka parce que ba politicien un civique bazumbongo toyokaki que gouvernement et corrompaki soi-disant opposition bakenda okuta na bateau dossier à suivre parce que bazwaki bambongo siko bit ya bambongo nezani combattant na poto organise toi toza la bomoko totika ba vidéo ya kofinga totika ba vidéo ya kotonga c'est le moment où photos à la ini solide pour na ko libérer mboka na biso ça va bien. Alors na Jean 832 balobi soki yebi solo nde solo ko sikolayo. Alors, na Kinshasa, Satan a commis
ko sakana na bandimi likolo ya église bazokende diable ayebisi ayebiki aza sous na temps ebelete akomi ko séduire bana na nzambe na église etonda mais bato bazobongwa mate ba faux miracle makamezanga tina preuve botala Ogi Kabangu serviteur de diable tala Ogi oyo supu ya mangembo tala mutu oyo Ogi Kabangu alobi serviteur ya diable a nzamba lokotaki na kisenzu place autaki amemie na poto na passeport ba français za nango asomba poto yebi vrai kombo na ye malgré ça dossier na bisote mais to yebi masolo na yebi na komona ponga na zala na passeport wana l'air amelaki mwasi ya Birmingham mbongo pe po ya Manchester atia mbongo na compte nanga mwasi na Birmingham baza témoin mobile na za témoin kuti libale kufa nga mutu na salaki réconciliation wana Ogi Kabangu po ya kobeta concert na Manchester mwasi wana bengaki nga to kena caméra akeno menacer na salle alors na bengaki Ogi atia mbongo na compte nanga sur 3000 amelai mwasi wana azongisa 1000 livres na pesa mwasi wana soki nazokosa mwasi wana za na Birmingham mobile wana azali mobile nkolo mwasi baboyana mais baza na contact malamu parce que Ogi azako bimana mwasi bato libala alors tala nzambe alokotaki na kisenzu amemie awa tala ba aventure azosala alors ezali mawa mingi na makambo wana alors na kopesa so basango Kinshasa mwasi à l'écaisse il faut abonder la makasi po na mobali na ye po soki aluki nzambe ya solote akokende boloko kala mingi te l'écaisse azolela tosala na ye émission na yebisaki eke lokola ayokisa biso soni awa na Angleterre tiko kende okoma garde corps ya nkosi de sakayonsa pe na émission na ye azoyamba ba faux ba pasteur na yebisaki eke avant ngana ye tosala émission fo aleka na délivrance pe atika kotia tioko donc nazana masolo nyonso tosololaki awa ndenge tosololaki na ye pe nayebisaki eke ngai nakosala émission na ye te d'ailleurs na Angleterre nakosala so émission na motu te apres ya mwasi na ngai tuna baquestion parce que nasalaki nyonso na Angleterre nafongolaki bino bokomprenaki te lokola nzambe asalaki mokili ekomprendre vision na nga bino nde fobolanda nga donc lekese alobaki akofinga nga mwasi na ngai na bana na nga ngai na lobi nazozela ye asala bras de fer mais aye bango soka luki délivrance te aokena boloko po vanu wana ya pembe azotambola nango okeno lokotaka bana bato na buto balangwe l'état lera kotie maboko akokende boloko donc na prometaki ye na lobi yango bale eza na ta na ye soka ya mobali a répondre comme ça carrière na ye esila ngai soki natangi komono deux fois seke makambo no esili alors tolobaki ete eza breaking news tokoloba makambo solo oyo ezalaka mawa trop na bomo ya bato pe so botali bemission ya lekesi bomonaka azolakisa ou bapaster bandoki ou basi ya bandumba ou basi basimbakisi oyo bazoya mpona kotia désordre na communauté donc aza na molimo te donc mawa mingi les compléments ne sont pas sincères mais vos insultes sont toujours permanents et sont la bienvenue alors pour bobombaka makambo na libanda te il faut boyeba ke mbuma ya molimo emonanaka donc ezali ndenge wana alors combattant eza esprit ya nzambe mais nzambe atindaki esprit ya bacombattant mais eza na quelque bato bakota bainfiltre bacombattant mpo na kobebisa makambo nyonso tu ezosalama na kote kuna alors bobeta na Google bobeta kaka France bobeta Pape François expose la sorcellerie aux États-Unis bon au monde ndenge makambo Pape François qui n'est pas ça les makambo au Daniel azalo parce que église catholique tilelo ba fuke na bembo na bikeko bangonde bazali ba 666 alors basango ya Congo na banda kuna bino ogi supu ya mangembo emenkanu na Charles Lenchor est-ce que ba face wana eza bana na nzambe est-ce que ba face lokola ya ogi supu ya bangembo emenkanu na Charles Lenchor bana na nzambe bakoza na face ndenge wana botala bien ba face wana bomona kiza ba face ba démon yango bokamwa te basi bazoki memekanu a témoigner basi bakimaka pona nini ba pak ni na sala et surtout école ba uta deux si bakufi atika lesel banda banda formation ayi banda na nani deux si bakufi etika lié ayambula to loboko nzambe ekokwela ye alors donc tozande mwana alors docteur Jean René Ngolo na Canada Nkolo apesa yo ebele azong sebele
parce que docteur asungaka biso, docteur atunaka ka pasta et ces caméras wana ezosalaka na tinda susu. Donc docteur Nzambe apambola yo. Alors ne te compare jamais, et ne compare jamais ta vie et celle de ceux que tu crois avoir ici. Tu n'as aucune idée de ce qu'ils ont enduré avant d'arriver là. On peut se comparer à Proverbe, mais Proverbe a comme Bondeni. Oh, Proverbe a 18 ans au ministère. 18 ans. Ça fait 16 ans dans la télévision. Banda na Kinshasa, ti awa. Ce qui bon mon résultat lelo, ba bundisanga, ba finganga, ba cholanga, ba sala nyonso, lokola nazali ko persévérer ne Nzambe asali ke comme résultat boy. Alors bana Paris, tokuta na biso nyonso na veille miracle oyo vous allez le 8 avril ezali bongo na RRB na côté ya nini ya RRB na Ariel et Bourget, adresse eza na Sewana. Puis, tu repasser 20 jours à Paris, tu n'allais pas apôtre Iyoko, tu n'allais pas pasteur et pas prophète, qui ça, prophète JC Akoub, tu n'allais pas en Germanie, puis tu n'allais en Suisse. Bata Suisse, c'est la confirmation à salle, na bata Belgique, confirmation à salle. Mais déjà, à partir, il y a le 8 avril, nous allons à Paris, na kokita na Roissy, Charles de Gaulle, et vous avez Kitoko, na batnus, vous allez à Ils ont dit, breaking news avec Proverbe 30-30. Bye bye for now. Yes, on call breaking news. Okay, boy. See you.